Yaki na biwa bakolo. Eza kopa kabila te maman. Eza kopa kabila te. Eza kopa ngo yaki na biwa bakolo. Ne kolone muto osambisa likambo. Eza kopa yaki na biwa bakolo. Ne fi wana ndo moni aza mwasi ya pire moto ya Mukuna. Ya pire petit ya Mukuna mo boy. Pire petit aza mwasi ndaga wa deuxième bio ne likangu na ye. Garçon na kufa kitanga kufa tiki 3 parcelles. Na 3 parcelles na tiki ya moto aloba testament na moto akabwa biloko lokwa Mukuna. Mukuna pesi mwasi ne lupango moko mama bana garçon na famille mobali moko. Ebisi famille mobali ke aopesa mwasi na ye. Aopesa bena fi wana musu moko. Nde apesa fi wana te ekome obengisa fi na biro na ye yaka na kopesa yo oyo ozoba document lupango ya bwao avana pesa yango to salaka makambo ngo eleka. Nde fi na bi yo document za ya ngai lupango ya mobali na ngai ko to saboyo za via mobali nga o te so boyo tiki. Nde fi na pa bibo na réfléchir azonga ke tu na pe bande kone ba bi mama esani yo ndima kaka eleka nango zoba document. Akei pe lisusu Mukuna bengise lisusu. Ake lisusu aba asali suka bongo apese ba document apese papier o keta ngala ndo fena koma ndako boy. O eza ba dossier ya ba programme église papa ndeni opisi ngala programme église. Ona bosani kutu yaka oyozo. Aya lisubo même ma asali suka panaka bongo apesi eloko te afena dia OK azongi. Tango fiana zongi akefunda baba ndeko Mukuna po yeba zaka muluba aebani baebani na mo ba famille ba Mukuna akefunda pa bandeko ba Mukuna babondele webisete ko silikate biso moto osola na Mukuna babengi Mukuna awangani na telefone lokuta ndumbala ngana ko lingete na okena bango ba ndeko no yebi abenga ndumbe potem ta proposer nga boyena ndive poza na zo livrer parcelle so bongo malamu. Nde bandeko na yana babe alobi kutu bobo ete abi na olukela bino preuve. Nde sikoyo ete na okena bango bandeko na yabi abenga ndumbe potem ta proposer nga boye na ndive poza na zo livrer parcelle so bongo malamu. Nde bandeko na yana babe alobi kutu bobo ete abi na olukela bino preuve. Nde sikoyo abengi Mukuna senge babolimbisi olimbisa ngai nazalika na kanda wana kende sabo me bompe baza bandeko no bana place okeno te limbisanga zoba Mukuna kile anzimi bolimbisa fi wana abengisi na chantier na yemo na meteo oyaka na meteo place boye na chantier na ngato kuta nde yake na meteo wana babuki kiti asali subongo nde fi wana bimisaki nini video ta Mukuna okita comme Mukuna parquet qui te soit parquet bien faire le bimisi téléphone déjà appuyé de Mukuna ndenga olonga pana okute zandambo pa kone eza mobile mais abaki loko eza no publié akoki ko bimisa ngote akopesa ngo te ndenga olonga bilamba na ndenga zo chafia na soyi po banda nyonso ya siko fi wana pa siko na ke déjà na kena batuna yeme on dirait zobanga tate on dirait a dominer pe batona ngana moni na yaka kofunda yango to samba ou bien eza loko elo mobo po elembisa ende kona dossier ko pesa mbongo sina rambo Mukuna ofinge mini ndeto luka sina rambo te luka ndeni dossier ko mapa sina rambo po sina rambo osepela fako ko humilier Mukuna ndeba ebenga nde makambo ekomi bongo nde baebenga sina amba bengisi bango kuna ezaki lobi nde bakende kuna na butu na kinga kati yango nde lelo na mona epibie mekona na azongi ta pesinga pe suite te yaki na biwa bakolo eza kopa kabila te maman eza kopa kabila te eza kopa ngo yaki na biro bakolo ne kolone muto osambisa likambo eza kopa yaki na biro bakolo ne fi wana ndo moni aza mwasi ya pire moto ya Mukuna ya pire petit ya Mukuna mo boy. Pire petit aza mwasi ndaga wa deuxième bio ne likangu na ye. Garçon na kufa kitanga kufa tiki 3 parcelles.
na 3 parcelle na atika moto aloba testament na moto akaboya biloko lokwa mukuna pesi mwasi ne lupango moko mama bana garçon na famille ya mobali moko ayebisi famille ya mobali ke aopesa mwasi na ye aopesa be na fille wana mosusu moko nde apesa fille wana te ekomi abengisa fille wana na biro na ye yaka na kopesa yo oyo yaki na biro bakolo eza kopa kabila te mama eza kopa kabila te eza kopa yango yaki na biro bakolonel kolonel moto aosambisa likambo eza kopa yaki na biro kolonel fille wana nde omoni aza mwasi ya pire moto ya mukuna ya pire peti ya mukuna mo boye pire peti aza mwasi neti aza roi deuxième bione likangu na ye garçon wana akufaki ntango akufi atiki 3 parcelle na 3 parcelle wana atiki ya moto aloba testament na moto akaboya biloko lokwa mukuna apesi mwasi ne lupango moko mama bana garçon na famille ya mobali moko ayebisi famille ya mobali ke aopesa mwasi na ye aopesa be na fille wana mosusu moko nde apesa fille wana te ekomi abengisa fille wana na biro na ye yaka na kopesa yo oyo ozwa badokima lopango oya boya o avant napesa yango tosalaka makambo yango eleka nde fille na bi yo dokima eza ya ngai lupango ya mobali na ngai esko tosa boyo oza vie ya mobali na ngai ote so boyo tiki nde fille na pa abiba ona réfléchir azongi aketuna mpe bandeko na babi mama esani yo ndima kaka eleka nango ozwa badokima akei mpe lisusu mukuna abengisi lisusu ake lisusu asali suka bongo apesi badokima apesi ye papier oketa yango kala ndako fie na koma na ndako boye oyo eza badossier ya baprogramme église papa ndeni opesi ngo ya programme église oyo nabosani kutu yaka oyo ozwa aya lisusu boye meme ma asali esuka panaka bongo apesi eloko te fie na bi ok azongi ntango fie na azongi akefunda mpa bandeko ya mukuna mpo yeba azaka moluba bayebani na mo bafamille bamukuna akefunda mpa bandeko ba mukuna babondele bayebisi te kosilika te biso moto osola na mukuna babengi mukuna awangani na telefone olokuta ndumba na nga na okolingi te na okenope bango bandeko nayebi abenga ndumbe pourtant mta propose nga boye na ndima mpoza nazwa livre parcelle so bongo malamu nde bandeko na yana babi alobi kutu boboye te abi na olukela bino preuve nde sikoyo ete na okenope bango bandeko nayebi abenga ndumbe pourtant mta propose nga boye na ndima mpoza nazwa livre parcelle so bongo malamu nde bandeko na yana babi alobi kutu boboye te abi na olukela bino preuve nde sikoyo abengi mukuna asenge babolimbisi olimbisa ngai nazalaki kaka na kanda yango nakende oyesa bango me bango mpe baza bandeko no bana place okeno te limbisanga zoba mukuna kile andimi bolimbisa fille wana abengisi ye na chantier na ye mo na meteo oyaka na meteo place boye na chantier na ngai tokutana nde ake na meteo wana babuki kiti basali su bongo nde fille wana abimisaki nini video ntango mukuna okita ntango mukuna parke okita so aparke bie fele abimisi telefone deja apouye nde mukuna ndenga olongola mpa nango kuta eza ndambo mpo kone eza mobimba naye abaki loko eza na opiblie te akoki kobimisa yango te akopesa nga yango te ndenga olongola bilamba na ndenga azotya fia na soyi po abanda nyonso yaya sikoyo fi wana mpe sikoneke deja nake na bato na ye me ondere azobanga ata te ondere adomina mpe bato wana nga namoni nayaka kofunda ye yango tosamba ubie ezala loko elo mwa boye mpo elembisa ye nde kona dossier ekokopesa mbongo shina rambo mukuna ofinge mingi nde toluka shina rambo toluka ndeni dossier ekoma mpa shina rambo mpo shina rambo aosepela fort kohumilie mukuna nde bayebenga nde makambo ekomi bongo nde bayebenga shina rambo abengisi bango kuna ezalaki lobi nde bakende kuna na butu na kinga kati yango nde lelo namoni epibie mekona na azongi te apesinga mpe switi te yaki na biro bakolo eza kopa kabila te mama eza kopa kabila te
eza kope yango eyaki na biro ya bacolonel colonel moto aosambisa likambo yango eza kope eyaki na biro ya colonel fi wana nde omoni aza mwasi ya pire moto ya Mukuna ya pire peti ya Mukuna mo boye pire peti aza mwasi neti aza roi deuxième bione likangu na ye garçon wana akufaki ntango akufi atiki 3 parcelles na 3 parcelles wana atiki ya moto aloba testament ndo moto akaboya biloko lokwa Mukuna apesi mwasi ne lupango moko mama bana garçon na famille ya mobali moko ayebisi famille ya mobali ke aopesa mwasi na ye aopesa be na fille wana mosusu moko nde apesa fille wana te ekomi abengisa fille wana na biro na ye yaka na kopesa yo